Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Alors, merci d'avoir abonné, merci d'avoir commentaire, merci Nzamba Pambolabino. Vous souhaitez que vous soyez joyeux anniversaire. Nzamba Pambolabino, que Dieu vous bénisse. Maman Nicole, na robine na lisusu, pour na couleur vert orange na boyi. Que Dieu te bénisse. Alors, sans plus tarder, on a dit de partager sous tout le bilan pour la langue de biso lingala. Bango et Wutawapi et Banegindini. Voilà. Tu pries, tendre Père, tu tiki ton nom beaucoup nous lever la biseau, utiliser un Saint-Esprit afin que tu vas comprendre pour la langue de biseau lingala et Wutawapi et Banandingini. Merci pour notre temps, on a compris na Yesu. Amen. Voilà. Amen. Alors sans plus tarder, toujours tanga, tu es banano, langue de biseau lingala et Wutawapi lilo. Bato beye baza na complexe lo balingala quoi que tous ba congolais ton na complexe la langue na biso moko et puis bato misusu pe ba komi ko ima pona langue na biso ba opena ba mangala na bango basi balekisi donc na éviter to basko monoko nini voilà to e basiko lingala eza nini pe euta wapi awa ba isi biso awa na dictionnaire Google ba bina biso Google na koti na Wikipédia. Le lingala est une langue bantou parlée en République démocratique du Congo. Et en République du Congo. Donc, République démocratique du Congo, il y a Bisso, en République du Congo, Brazzaville. Mais aussi, en moindre mesure, en Angola et en République centrafricaine. Donc, il y a langue bantou, la République démocratique du Congo, la République du Congo, Bata Brazza, Topesibino Mbote, Nzamba Pambolabino, na bandeko centrafricain Mbote, na bandeko ya Angola Mbote. Place où lingala ilobamaka quoi qui baza ba langue na bango mususu lingala ilobamaka kuna pi alors sikoyo ba isi biso ba bina biso totanga susu définition mususu ya lingala voilà ba bina susu les bobangi était la langue les bobangi on eza lingala liboso ando benga bobangi voilà les bobangi était la langue véhiculaire sur les bords du fleuve Congo depuis l'embouchure de la rivière Kasai. Lubangi, le long de celui jusqu'à Tosote, après 1880, la langue fut déformée. Donc, les bosses qui comme on Bobangi, Bandeko Lubango, na bord du fleuve Congo, Bato Tebi, Braza, Bato Toruana, Bakasai, Bambo Kanizawana, Kasai, Yabalu Bakuna, et puis Bandeko Lubango, Kuna, après l'obis manango, langue ezaki déformée en 1880, les bobangi et comment qui déformé et comment qui va comme bengango bangala. Balobi, après 1880, la langue fut déformée et appelée bangala par les occidentaux. Occidentaux, bah comment ko bengango bangala, balobi bobangi, bah comme soit bangala. Après, babi qui sera renommé à 1890 aujourd'hui Makanza. Après en 1890, balongoli yango bangala bakomi so Makanza. Et comme langue wana bakomi ngo Makanza. Elongwe bobangi et batie et komi bangala balongwe bangala bakomi so Makanza en 1890. Après balobi au bas Congo, au-delà du bas Congo, une mission catholique. De 1899 après 1900, les missionnaires proposent le nom Lingala au lieu de Bangala. Proposition qui sera généralement acceptée après quelques décennies. Donc après Makanzawana, ba missionnaire catholique qui n'a pas na ba Congo tant ba yokota ba bengango elongwe bobangi ekomi Bangala elongwe Bangala ekomi Makanza ali ba missionnaire wana ba bino ba pesa ba bengo su Makanza te ba benga pe bobangi te ba komisa ngo lingala bo bengango lingala ba sepelaki lingala ya on peut surtout botami te kokuta lingala wana. Donc c'est ça histoire il y a langue na biso lingala so lingwe bango bien kota na Google beta d'où vient le lingala au mona nyonso wana ekobima la définition ba histoire il y a lingala. Alors exemple langue na biso onzambi apesi biso bandiko bomoni bino mondi na tangiawa botanga mosusu bokota po yeba origine ya langue na olobaka eza langue oyo eza kitoko mingi na koloba surtout na koyemba. Alors bandeko toyo que la langue na biso sonité parce que eza langue nzamba pesi biso
parce que lelo batibele bazoka soni pona ko balingala muto ko mika français so muninga lo bilingala muni neti zo ba neti atangite neti ngala on sait émission lingala boye au moins mission resenti ya moi yebi français te quand émission lingala non 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Parce que j'ai fait mes émissions en lingala, ce n'est pas dit que je n'avais que s'exprimer en français. Non, 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 non. Na retient français liboso te parce que français est la langue nangate, langue nangeza lingala. Si vous avez en Espagne, espagnol, à Tazana, Amérique, à le espagnol, à c'est l'émission espagnole. Prévenez, latino, na Amérique, ne va pas espagnol. Vous moni. Donc c'est ça, latino va le kaka espagnol. Et ça mon na bango. Baloba même na bato ba na France kuna. So yebi bato ba latino yo ka ba espagnol. Donc biso to ki na monoko na biso sonité. Omoni origine na monoko na biso place uta. Ezaki bobangi longwe bobangi ko bangala makanza yo koma lingala. Bo occidentaux ba ko changer ba komisango bangala. Après ba changer ba komisango makanza. Après makanza ba missionnaire ba yeba tse ba komisango lingala. Ti lelo tokuti lingala. To pesa monoko na biso valeur bandiko. To tika ba complexe pamba. Okolo ba français za mabete, okolo bangia mabete mais monoko na yo batela ngo pesa ngo valeur. To valoriser langue na biso. Lelo ba te belé komi mo na ngalo ba lingala talo ba ka français, surtout na Congo. Oh, oka mo na ngalo ba lingala talo ba ka français. To boita ko ba français mais ayi ba monoko na ye. Ah, même les Europe, sur la question de nationalité, Bakoma, Aza, origine, pays d'origine, Bakoma, pays d'origine, Bakoma, Bakomi Congo, malgré toute sa nationalité. Il faut qu'on ait pays d'origine, parce que aux nationalité, à part la question, Botami arrêté. Siko, yo siko langue ya Congo, na ozo linga uloba ngote, ata yo moko bande konanga. To pe sa valeur na langue na biso. On est un système moko buzo banga na bengara, parce que, eza quoi papa nona maman no wanga na bango. Oh baba parent n'angate pour baba salité baba parent n'angate oh quelqu'un ma parent ma voisin oza eza woni ezani eza complexe eza buzo batanza mba c'est noté lingala eza loko eza papa na maman na biso lingala to boka ngote to sepela na ngoto lobango biso kuna poto amuke bato yeba ko la sema na lingala pe lingala lo makasi surtout na France kuna bravo baka France bravo nzamba pambola lingala lo ba makasi na France lingala lo ba makasi hein. Bien pe bato Congo bo oui ko la français mais bo tie lingala pe na valeur bo tie ka français moi mtoleka na TV français na français banda bandaki ata lingala lo barate surtout lingala na azo sur na français non et ça sabotage c'est qui to saboter langue na yo c'est qui to côté to tanga siko na Bible na parole de Dieu tu ba place ba langue nyonso e uta voilà to tanga la Genèse chapitre 11 verset 1 à 9 mais on tanga na 1 babi. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéères et ils y habitèrent. Babi mokil mobimba, tope mabele mobimba, la terre, globe terrestre, ba habitant et mabele ya mokili on nzamba kelaki, ba tous on dit ko ba langue moko. Bande ko ba munoko mo bazena munoko mususu te alors bande ko tambola ba komi na pays moko be Chinéère na plaine wana ba moni plaine moko na pays wana ba tonga to bi sur les tour de Babel ne ba tonga ki tanga ngona Genèse chapitre 11 1 à 9 au monde du solo ne ba tonga ki tour wana oyo tuta mapata po ba kabwana te ba sika moko nzamba sepele na idée wana te parce que nzamba tango ekeli muto abiso e fait ko remplir la terre ba on va lingi ko remplir terre te ba lingi ba zalaka ke sika moko. Nzamba sepele na idea na te nzamba kiteki akabola ki langue na bango abi non comme ba lo ba langue moko yango ba lingi baza ke sika moko na kabola bango langue po ba panza na mokimo ba tondisa mokili nzamba se mokili munene mo ba lingi baza sika moko ne place nzamba kabola ki ba langue uta wana po langue zeno moko ba langue bele bota mai wana biso pe nzamba pese biso lingala po kala française akita anglaise akita c'est ka langue moko langue na ba komia mo pe te to ebite so ando ba munoko ningi bato akala wana. Nzambe kanda ebilango bande koloba nzamba limwisa langue wana apesa mutu mtu langue to bayokani yo wa loba chiluba bayokani bake wa loba anglais bayokani bake batongi mboka ndo mona bakenda ba français baza place na bango ba espagnol place na bango do bayokana ki wa loba espagnol bayokani bake batongi place na bango tinde bato batongi na moki biso penza mapesi so ba langue belé na République démocratique du Congo na moko ba langue wana langue ezo dominer za lingala ndizo sala to yokana ngana yo muluba nga muto bandundu to yokana so yo ba chiluba ngana ba kikongo to yokana te mais so to lobi lingala to yokani musuela za na États-Unis
na mongo aza na France so ya loba ki mongo yo ki sweli boyo kanate eloko ezo sangisa biso eza lingala tambo ba lingala boyo kani eza langue moko eza kitoko nzema pesi biso to bati ya langue wana en espagnol awa eza ba langue mususu awa eza lokwa ba mo mususu en espagnol eza lokwa na lingala nga jusu na bina bise ke lingala uta na kati espagnol te peut-être parce que en espagnol mesa eza mesa sapato en espagnol sapato neto ba itu mususu lingala so lobi yo eza toi mutu mususu muninga mususu mais en espagnol soko loba yo wana eza ngai neto ba ngai en espagnol ngai eza yo moni donc neto ba jo soy donc nga nazali donc yo momoni bakoma ngo pe yo na y na o bomoni donc on dirait lingala euta en espagnol donc eza munoko moko kitoko to négliger monter to tika ba complexe ya pamba bandeko na nga to pe sa valeur na langue na biso mutu so mona kana TV wana Congo na kamwa église musu na Congo na église na batu na ba koko baloba français kuna au moins pasteur banda bandaki na français interprète azati c'est que église on a yebité français na français ba ote yakana français ngabi oh mais église baza na kati ya Congo na Kinshasa pe comment bozo te ya na français l'église musu pe ba interpréter na lingala nzamba pambola ba mais église musu français wana eza molimo orgueil eza normalité. Comment la mboka na bino bolobaka langue na bino lingala okete ya ba français kaka interprète azati en Espagne awa jamais on a bati en français ba interpréter en espagnol non ba ote en espagnol to bati en anglais ba interpréter en espagnol non ba ote en espagnol na France pe kuna boza pe bongo ba ote ya kuna pe na français jamais bati na ponit na internet ba tumsu ba yo ka prédication mais tu peux interpréter lingala au moins église musuka français na français interprète lingala za arrêter et ça bien té toyeba kopesa valeur na munoko na biso na langue na biso lingala totika ba vanta ba fier pa ba complexe okoyeba langue ezate ke komisa ngolo kwa komi na mwa lolendo mo bamboka msupe Afrique ezana ba pe ba français mo mutu patanga ni talo bani français na France pe awa ba français so pe batanga te misu ba pe français po eza langue kan ne moneti lingala. Et bon, pourquoi pas biso to pe sa pe langue na biso valeur wana na pe biso to ko yeko la français na ko yeba mais ko boma langue na ote place o uta ba origine na yo o détruire ngo o bando ka ngo soni non tu es français to lo bango pe to tanga ngo pe na to tanga na tangi binoni na tangi lingala na tangi français mais jamais la côté français liboso non il faut na ta langue na liboso lingala. Pour ceux qui ont étouffé, ceux qui ont étouffé, tozo ko étouffé langue na biso tozo baka minoko ba paya to bo langue na biso ba na biso to ba yeba su langue te lingala pe kufi nango e yeba na pete origine na biso ezaki wapi to yeba pete pona lingala na Congo kuna ba ni bana nyoso ko ba français okinanda ko ka français o sona mona bo aloba lingala to ba ka français non yeko lycée des langues bana poto lo ba des langues bana nga ba lo ba espagnol ba lo ba pe lingala muke pour na lo ba yo ka lingala so bengi yaka pesa ngazwi auto no pe msu na lingala obi na lingala ezani ba yo mba pe banzembo lingala ba lo ba pe lingala muke mais po baza ba miki bazolo me ba lo bango ba auto na pe ba mona so na lo bana ba pe lingala na tinda mona lingala na so na ba lingala quoi que lingala mo za kwa ba sango mais quand même azo yo ka importance ezana azo yo ka pe a comprendre nini lo bani azo répondre même na muke mais azo ko lo bango muke si ba okola ba olobango bien et bon pourquoi pas yo za na Congo oyo ko lisaba na lingala yo mtoza place lingala ezolo bama olingi ko lobango te au moins na ngalo ba ka français alors le français za mabete za bien pour la future na mais lingala munoko na so ko lobango te wana za ba complexe ya pamba to pesa munoko na biso valeur et puis batu o ba neti ba pays o ba zo critiquer biso o bino pela mangala na bino bande ko bata ba za na complexe makasi fo ba linga munoko na biso. Et belenga na fanda na ba africain bele pona cité ba mboka na bango te fo et bele pe ba komo yo kalingala et bele ba pays africain ba africain na biso ba mboka mususu ba pays entouré biso muso sanga o la kisanga lingala na linga munoko na bino na lingala na linga ngo makasi la kisanga ngo omoni magetu na lexé na ngai yango te omoni balinga ngo siko tango place ba lo bango azoka te pesi kanda ala komo silika bino pe na lingala na bino omoni. Et dans les salles, on passe pour lingala, les qui toko ko les gars langue nyos africain. Lingala, ils qui toko makasi na roloba, et le mama soin, et le mama qui toko. Moni. Et yo kana bien na matoi, et ça ba bok agagagate, et le mama qui toko makasi. Moni.
toza ba langue be na Congo mais langue nzamba pesi biso poto yoka na biso nyonso eza lingala. Donc to battre la langue na biso bandiko to négliger ngote hein tout tika ba complexe pamba wana vie eza na mo simple ça la vie no simple au mona ke opambwama pour compliquer vite hein tous à la humble to mikiti sa ponza matombo la biso et c'est que soko lo balingala nde oza zoba oza soki yuma non ba tu so ba lingala so poteli ba vie na bango kamwe pe so po oyoki ba langue musu pa lo ba kamwe bi ongana kanisa neti aloba ba langue musu te okamo comme na complexe. So moni pe ba vie azo vivre pour kamo pour okome ba complexe pa mapam au monde mais ezate ke langue de mutu epeso mbongo to pe langue de mutu e salo ki okoma so ndeni non eza o nzamba sali yo nde okozala o nzamba sala wa kuluba pona yo mais pesa valeur na langue na yo ezate ke solo bi français nde opopumbwe okomi na lola to komi millionnaire solo bi lingala ndo keli felo non. Au contraire, lingala les langue onzamba pesi biso tant to pesa mo valeur to pesa gloire et panzambe mais tant to négligent to ke za pauvre za na tina te to so pesa gloire et panzambe te to so kwa triste molimo nzambe hein parce que molimo santo yo ka ba langue nyeso yende mta pesa biso ba langue nzambe yo na kabola ba langue na tour de Babel omoni donc to pesa nzambe lokumu na langue na biso bandeko eza langue kitoko to négligent mote nzamba pambola bino na lingi bino mingi nde to mone na mbalansima bo s'abonner na Victoria Cuisine TV cliquer na si ya vidéo soko sepe na vidéo na biso bo sa na to tikila nga moi like o tikila nga moi commentaire